Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino na ndenge nini kotalisa ndenge ba opposant congolais oyo balingi kotia trouble pona koluka moyen ndenge nini ya kokima na nzela ya baelektio. Bino moko boyebi ndenge nini bagangaki balobaki ete peuple azali nsima na bango mpe ndenge balobaki ete peuple alingi bango mingi. Me lelo oyo na kati ya terrain baye komona ete maloba oyo balobaki ezali yango te oyo peuple azali kokanisa na kati ya terrain. Yango ete solution na bango ekomi kaka kotinda bango ete baluka trouble moko esalama mpona baluka moyen ndenge nini bakoki kokima baelektio. Me ndenge ezali wana bakonzi ya Congo mpe bakomprendre situation yango mpe bato ebele bakomprendre mpe lelo oyo verite ekomona na ete makelele oyo basalaki oyo balobaki ete peuple alingi bango na kati ya mboka, lelo mokili ekomona ete bango moko baye komona ete peuple wana bakanisaki azali nde nsima na bango te. Bandeko babolingo yambo te tokota na kati na masolo oyo tokolobela bino lelo malamu tokotika nano kuna na régie papa Botamba alambela biso nanu mwa ba masolo ya gouvernement ya Congo oyo ndenge bakonzi ya Congo babetaki loboko na mesa pe balobi ete ndenge ezali wana bakose laisser trompete na ba manigance ya ba opposant congolais oyo bazali kolinga bamema bango na mouvement na bango po baluka ndenge nini ya koevite baelektio basala trouble. Balobi ete bango pe bakokota na kati na baje na bango te. Balobi ete tokokende biso nyonso tu na baelektio kokamwa bandeko bademokrate lelo tango balobi ete demokrasi ekomi na Congo. Moto nyonso to alobaka azali demokrate alingi demokrasi na mboka amilakisa bandeko bademokrate bakomi kobanga demokrasi. Tango ya Mobutu tobandaki kokanisa bato yango nde bazalaki ba vrai démocrate ndenge bazalaki kosala makelele. Me lokola ezalaki na yango ba opération ya ba double G oyo ete pe ya ba peuple bayebisi bino ete botala boye ba peuple to marché bino pe na ba aveuglement tozali kobima tozali koyeba te na butu bango na ba Mobutu bazali kosolola pe kolia. Nde lelo oyo bandeko babolingo lelo toye ko comprendre bato wana malamu bazali ko distraire biso complètement. Yango na omoni ete ba pepe baye ko comprendre bandeko soki otali malamu
bato oyo lelo bazali ko utiliser ba peuple oyo bazali ko utiliser botala ezali kaka mwa groupe ya bato bandeko il faut bolandaka babilili botalaka kaka teke mpo bolobi bato ya UDPS basalaki trouble boy bandeko bozalaka concentré botalaka babilili mpona nini soki tolakisi bino bandeko na tango Mobutu azalaka na mokonzi tango biso ba peuple toyebaka nanu Tshisekedi malamu te tango ezalaki soki alobi kaka ou bien lelo ville morte ndenge ezalaki biso nyonso tu tozalaki komona ville mobimba ya Kinshasa paralysé boyebi yango malamu mais lelo oyo bandeko peuple ayi comprendre bino bozali komona te meme bato bazali kosala trouble lelo ya UDPS mwa mopiku ya bato kaka oyo mwa mopiku ya bato babimi bandeko bino bokanisi tango mpenza tozalaka kosoutenir ye Tshisekedi na bamoma wana soki ezalaki bamoma wana oyo ntango ya Mobutu ke ezalaka lelo me elingaki ezala somo me toyi kocomprendre toyi komona ete azali vie moko azali kodistraire biso na ndenge ya kosakana te bato ebele bazali kokufa bandeko tala babiloko yango mpo ete bapeuple il faut bofungwama bozala mayele tala babiloko yango ebandi kose repete bomoni kaka na baje oyo Tshisekedi aza kobimisa bato bomoni ndenge bamosusu bakufi bomoni ndenge babomi bato mosusu banani batikali na pasi famille batikali na pasi ya moto ya kufi me Tshisekedi aza kuna te bokomona mpe Tshisekedi akende te na famille wana ou bien mwasi na ye akende na famille wana akende kotika pake ya mbongo aloba ete mbongo na kobanda bato ya UDPS bakobanda koya kopesa bino mokolo na mokolo mpo ete mwana na bino abundaki mpo na makambo ya UDPS jamais bandeko il faut bolamuka Tshisekedi abanda kobomisa bato depuis kala na ntango ya Mobutu balider boni bakufa ya UDPS oyo basolda ya DSP babeta bango masasi oyo bakufa na bagarde civile Tshisekedi asala nini bafamille batikala na mawa etikala kaka bamasolo ye kaka politiki na ye wana ya koya bobima na balabala eske bino ntango bomonaka Tshisekedi abimisaka bato na balabala bosi bomona ntango yaza koloba ete bobima na balabala bokende obie to marché tosala boye bomonaka Félix mwana na ye na kati na bino seka azalaka mayele ayebaka ete ntango aza koloba boye abimisi bino na danger alors mpona koprévoir danger wana ekomela mwana na ye te nde amonaka ete bino nde bato abimisi bino lokola bameme ndenge bakendeke na bango na abattoir oyo bakozwa na ye na occasion bakati ye kingo ndenge Tshisekedi azali kosala bino bandeko nakoyebisa bino eloko moko oyebi bato mingi bazali koreve bato mingi lelo bazali kokanisa ete bomengo to resiti ya bakongole nyonso ezali na maboko ya Tshisekedi me bazali koyeba teke bozali nde komikosa bozali komikosa ndeko bayebaka moto oyo akoki kopesa resite na peuple na makambo ya ezali na ye moko o makambo azali kosala me bayebaka moto akoki kopesa resite na peuple te kaka na maloba te bandeko naza kopesa bino ba exemple oyo ezali clair soko ovandi oraisonne okomona ete Tshisekedi azali comédien azali kotia bato na kati na mobulu mpe azali kodistraire peuple mpona nini ndeko moto bino bozali koloba ye nde Moïse ke ye nde asimbi fungola ya bonheur mpona bakongolais me botala parti na ye moko kutu parti na ye ya UDPS nazongeli lisusu nalobaki likambo na kozongela yango ata 1 million de fois parti na ye ya UDPS bandeko parti wana ya UDPS ndenge nazali koyebisa bino ezali parti ya liboso na kati na mboka na biso Congo pe parti
parti ya liboso oyo ebotamaki awa na poto partout na Europe na Amérique partout pe parti ya liboso ya bakongolais oyo esala bambongo bamilio na bamilio kaka oyo badiaspora ya kosomba bakarte ya kopesa bacotisation basala mbongo ya kosakana te me lelo oyo batikali 00 mpona koyebisa bino ete soki moto bozali koloba ete ye nda koya kotia ordre na Congo ye nda kosala organisation ya makasi soki kutu déséquilibre ezali na makambo ya parti na ye bazwa bambongo ebele bagere yango mabe nde mboka Congo nde bakogere yango malamu bandeko bomonaka mosika me po tokota nano na masolo yango na kosenga na papa Botamba tiela biso nano babilili oyo ndenge bakonzi ya gouvernement bazwi badesizio ya makasi pona makambo oyo ezali koleka na mboka ndeko mikebisa bino pe baparent oyo bozali kuna na Congo boyeba kokebisa bana na bino ezala teke tango bazwi mwana na yo na kati na file lobi yo mama okomi kolela okomi kokende kofukamelanga bakonzi tango yango bazali koloba mama benda mwana na yo matoi po ete bapolitisien oyo bazali wana kaka mpona kokosa bosala bo me ntango ezali na prison okomona ete bandeko na bakonzi yango mpe bamonanaka te esika yo kozala kuna na prison ekomi kaka tokendeke mpe Tshisekedi alobi boye Tshisekedi alobi boye entre temps yo oza komoisir kuna na prison bandeko tokokende nano mosika te po tokota na masolo malamu na kosenga na papa Botamba kuna na régie tiela biso tiela biso maloba ya bakonzi ya Congo oyo balobaki na oyo etali ndenge nini ba Tshisekedi na bato mosusu bazali koorganize bamobulu na kati na mboka bakanisi ete yango nde ezali réussite mpo na bango me biso mpe bapeuple tolobi ete tolingi tokende nde na baélection botika kodevie koluka nzela ya lokuta tolingi nde baélection nde koyebisa biso soki peuple alingi bino to peuple alingi président Joseph Kabila le rais papa Botamba tiela biso nanu maloba ya bakonzi ya mboka ebongo nsima tozongela masolo na biso baimage s'il vous plaît ezali na pasi ya koyebisa bino lisusu lobi na pokwa ntango bamilitant ya UDPS baotaki kotika président Tshisekedi mpo na candidature na ye na nzela kozonga basalaki mbeba na siège interfédéral ya PPRD babomi siège bakituka e bazongisi bato lobi susu na butu makasi civique susu mususu babebisi permanence ya UDPS babebisi batumbi chaîne à télévision RLTV bandeko na ngai ya Kinshasa tozowela nini tozobundela nini pona nini tolingi kobebisa mboka ya biso oyo bandi kotonga o mokonzi ya mboka bandi kotonga pona nini kobima na tongo malamu kozonga na bapota na ndako lelo lisusu sango ya mawa ndeko na biso moko akufi pona nini jeunesse ya Kinshasa nazali kosenga na bino nyonso bolanda te bapolitisien oyo baza kokosa bino mpona kotia mobulu bazalaka na pouvoir bamosusu bazali na pouvoir botala baintere na bino bolanda bilandalanda te
poso totali eloko yango bozolandela bozobundela eloko moko eza te. Démocratie se kota na mboka. Toyebi ke élection ekosalama le 28 novembre. Bokopona oyo bino bolingi. Ebongo bozolandela bobwaka mabanga botumba na bibundeli oyo tosombi na mbongo na pasi mpona kobongisa mboka mpona nini? Mpona nini obimi na ntongo malamu ozonga na pota? Mpona nini bazali kokosa bino? Lere bozotambola onzinga na bino, bomoni basi ya bapolitisien, bomoni bana ya bapolitisien, bofongola miso. Kimia tozwi yango ezongi na mboka na pasi nyonso tobatela yango. Botika kolandela, boyeba ke l'État akotika ata mabe moko continue kosalama awa te na Kinshasa. Tokosenga na bino bobanga mibeko ya mboka, boyeba ke bino bato baza kosala mbeba na bato oyo baza kotinda bino bosala mbeba bakolandela bino, mibeko ya l'État ekolandela bino. A partir ya lelo tosengi na bino botia mai na kati ya vino na bino. Tozoyeba te eloko nini bozoluka. Démocratie oyo tokolela yango oyo. Démocratie elakisi kofinga te. Démocratie elakisi kobwaka mabanga te. Démocratie elakisi pouvoir ezongi na population. Population apona bakonzi oyo ya lingi po bakamba mboka. Pona yango date le 28 novembre eyebani. Boze la date le 28 novembre bokino pola bakonzi na bino. Botika mubulu na Kinshasa yambaleleki totalaki na miso. Tozaki na confiance na ba dirigeant ba parti politique. Mbaloyo eleki na ndeko moko autokufa tokotika et continuité. Topesi longone na police na biso tibo bandaki mubulu police azoki a subir makamu nyonso apasi. Bolinga te ba papa ba mama mikama mususu eya na ba famille. Tokosenga na ba tata na ba mama bapesa conseil na bilenge abana. Periode oyo tokende nango matata te na kimia nyonso. Le 28 tokonopona bakonzi na biso. Nakanisi boyoki kimia ezonga na Kinshasa. Soki bozongi ndako bolaninga bomituna yango tozowela nini. Lero bokopesa réponse soki ezali kaka mpona le 28. Nayebi ke bosi boponaki mutu na mutu aponi mutu na ye. Fanda na ndako kende le 28 kovote mutu oponaki. Mboka ezali kokambama na bakonzi ya mboka. Mibeko ya mboka ezali. Mutu moko azali likolo ya mibeko te. Nakanisi toyokani totika Kinshasa na biso na kimia. Napesi bino merci mingi. Vous pouvez attendre dans notre salle. Le texte vous sera ramené tout à l'heure. Voilà, en fait, c'est ça. J'ai le SMS.
Comme on est tard, nous allons fermer les livres. Vous avez parlé de ce qui s'est passé. Oui. On a trouvé des jeunes. Ah non. Donc on laisse du dépôt de la candidature à la présidence de la République de M. Étienne Tshisekedi, particulièrement sur le boulevard Senui. En effet, il a été enregistré dans la journée du lundi 5 septembre des actes de vandalisme perpétrés par des militants de l'UDPS. Ils ont saccagé la permanence de la section interfédérale du PPRD située sur le boulevard Senui, dans la commune de Kalamou. Ils ont aussi incendié 6 véhicules appartenant à des privés. Par ailleurs, le bilan fait état de 12 morts grièvement blessés, dont 12 personnes grièvement blessées, dont l'une a eu la jambe gauche fracturée. Dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 septembre 2011, probablement en réaction à ces incidents, il a été constaté que d'autres inciviques ont saccagé la permanence de l'UDPS située sur la 10e rue, quartier résidentiel dans la commune de Limete. Il a été aussi enregistré dans la même nuit l'incendie du siège de la chaîne RLTV situé au croisement des avenues Tombalba et Willeri dans la commune de La Gombe. Dans la matinée de ce mardi 6 septembre, des échauffourées se sont poursuivies entraînant malheureusement mort d'hommes. Pour toutes ces raisons, sur instruction du président de la République, chef de l'État, Son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, le Premier ministre, chef du gouvernement, Adolphe Muzito, a réuni autour de lui quelques membres du gouvernement, dont le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, le ministre de la Justice et Droits Humains, le ministre en charge des relations avec le Parlement, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et les responsables des services de sécurité pour faire le point de la situation prévalant dans le pays et notamment dans la ville de Kinshasa. Il a été noté que les actes posés par ces différents manifestants sont constitutifs d'infractions de pillage, de destruction méchante, de coups et blessures volontaires et autres. Le gouvernement condamne avec la plus grande fermeté ces actes inciviques. Tous les délinquants appréhendés et leurs commanditaires seront jugés et sanctionnés conformément à la loi. C'est ici l'occasion d'en appeler au sens de responsabilité et de patriotisme des acteurs et des leaders des partis politiques. Ils ont l'obligation d'éduquer leurs militants au respect de l'ordre public, de la propriété privée et de concourir à la sécurité individuelle et collective en contribuant, comme le souhaite l'ensemble de notre population, à la tenue des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées dans notre pays. Le gouvernement de la République salue le professionnalisme de la police nationale et félicite la population pour son comportement responsable en ne se laissant pas entraîner par la manipulation politicienne. Sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, Son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, le gouvernement rassure la population qu'il ne ménagera aucun effort pour garantir la sécurité des biens et des personnes et préserver la paix chèrement acquise ainsi que la cohésion nationale. Fête à Kinshasa, le 6 septembre 2011. Merci. Bandeko babolingo bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini bakonzi ya mboka bazali koloba bandeko tokumisaka nzambe toloba ete ya solo na mboka na biso demokrasi ekota yo kanisi na tango ya deuxième république na tango ngwanda le terminator azalanga na kati ya mboka yo kanisi mwa bana makambo bazali kosala yo kanisi gouvernement koya liboso ya bitando ya bakamera po ete banda koloba ete non ndenge ezali yo na babanda kosiplie bino mais na tango ya deuxième république bandeko tango deja bosali bamakambo ya boye kaka ndenge ezali wana ngwanda asi atindi bato na ye bazwi bainformation na butu baye baenleve bino bakei na bino bakei koboma bino boyebi yango te lelo
bazali koloba ete démocratie ekoti me lokola bazali kaka mitema mabe bazali kolinga kondima te toloba sikoyo bandeko bato oyo bazali koloba ete démocratie ezali te na mboka na biso soki démocratie ezali te ye Tshisekedi ndenge azali kuna na mboka ndenge avandi na mboka eske amoni esika bapolisier bakei kodérange ye to ye moto azali koloba kutu azali démocrate mais akomi kotinda bana na ye po ete bakendeke koprovoke bato mosusu ya PPRD lelo mpenza na ye komona ete Tshisekedi azali comédien aventurier Tshisekedi akosaka nde bato azali vrai démocrate te bandeko tala nazali koyebisa bino ya solo na baseri ya ba Tshisekedi bato ya kala vrai démocrate ezalaka kaka Lumumba ba Tshisekedi oyo bazali na bango bambouillère toyebisaka bino bondimela biso bazali bambouillère mpe soko olandeli mpenza masolo ya Tshisekedi na ndenge ya kati na bato bayebi bandeko Tshisekedi azali le plus mauvais ke koleka ntango mosusu Mobutu po ete Tshisekedi azalaki kosala ete aza koutilize peuple kobimisa peuple na nzela na ntango ya Mobutu bapeuple bazali kokufa me na CCI aza kokende kosolola na Mobutu na moi azali kotalisa bino neti ete ye nde azali monguna ya Mobutu bandeko babiloko tozali koloba po ete bino bakongole bolingaka kolanda malamu mpenza te bamakambo oyo bapolitisien balobaka soki botali na émission moko tosalaka totiaka image moko ya Ngwanda le Terminator Ngwanda alobaki boye alobi ete ndenge ezali wana eloko bato babosanaka Mobutu na Tshisekedi bazalaka ba ami ya intime eloko bato bayebaka te po ete Ngwanda le Terminator alobi ete meme Mobutu alobela ye yango meme Tshisekedi ye moko mpe akonfirma yango epai na ye na matoi na ye bandeko nde moto ya boyo bozali koloba ete ye nde kochange Congo Yudasi ye okanisi Yudasi mpenza kochangeli biso Congo bino boyebi teke bamakambo nyonso tu ndenge Tshisekedi akoma kotepatepa bo boyebi teke Nzambe nde moto afutaka ye salaire na ye na makambo azali kosala na mabe na mboka na biso mpona bapeuple bandeko nakoyebisa bino eloko moko oyebi ntango bato bakufaka soki mpenza ezalaka na baendroit na balie esika bato wana bakendeke mpenza bakutani mpe baza kosolola ndenge biso bato ya mokili tosololaka boye na banzi ete ntango bato wana bakufaka bakendeke ntango bamonaka bayebaka baverité ya biso bato ya mokili na ndenge ete Tshisekedi makambo asalaka ebele baregretaka ebele kokaka vraiment natiki famille na ngai natiki lelo bana na ngai na mokili bazali konyokoma po ete lider oyo Tshisekedi ayebisaki ngai tosala botala ye moko na mokili makambo azali kosala ya sese na ndenge ya kobombana bandeko nazali koyebisa bino Tshisekedi azali na kazaka na ye oyo ebomba makambo ebele alataka me lelo biso bapeuple tocomprendre yango problème ezali nini problème ezali boye lelo bato mingi bakomi ete ata azali moto mabe na Congo akolinga teke bato balobelaka ye vérité en face eloko nde ezali koboma mboka na biso parce que lelo soki yo ozali koyebisa soit ngai mama ozali ke Tshisekedi nde azali sauveur mpo na mboka na biso Congo me nakomona neti ondire Lucifer ye liboso na ngai azali kobatre ngai ndenge ayaka kobatre Eve na mbuma oyo alesaka ye na masolo ya lokuta nakomona yango ezali ndenge wana Tshisekedi kutu ye moko azali nanu koluka azali koluka nzela aluka ndenge nini akomibimisa po ete abanda koluka depuis kala monaka nzela te bandeko soki bomoni lelo Tshisekedi ndenge atepaka boye problème ezali nini problème ezali tolobaka yango ntango nyonso makila ya Lumumba eyambuya ye akoki komona nzela jamais bandeko nalobaka yango ntango nyonso azali moto oyo azali kaka moto ya pasi na pasi bino
kokanisa Moïse ya wapi bandeko? Yesu ya mwana Moïse aza kosenga bana ya Israeli mbongo. Yesu ya mwana Moïse tango nyonso tango likambo ekomi na likolo ya mesa komona kaka bakotisa nanu bambongo na mabenga mpo bosunga biso. Moïse abandaki kosenga ba aide bongo te. Moïse azalaki ete tango babengi Moïse aza kopesa solution. Me ba Moïse na bino ya lelo oyo bandeko ekomi kaka soki likambo eza likolo ya mesa bandeko Kongole bosala mwa cotisation moko boye mpo na vie chichi. Bandeko ebongo ye Moïse yango ya ndenge nini? Démocrate lelo démocrate na kati ya terrain kuna na Congo akoki kolakisaki démocrate na ete akomi na ye papa ya kuluna kotindaka bana ya bato bakende kosala bamobulu bandini ye azwia na moniere na ye kuna na limete avandi ondire moto ayebi elongo te. Bandeko ezali na bamakambo ebele oyo ezolakisa ete Tshisekedi oyo bino bozali kokanisa Tshisekedi aza na ye comédien. Aza comédien lelo penza kazaka na ye ekwei pe vérité emonani. Tala babiloko yango yango yo kaka. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Mama Rosalie na koyebisa yo eloko moko pe na koyebisa na ba peuple congolais nyonso. Bandeko congolais il faut toyeba yango. Mboka na biso Congo. Nalobaka yango tango nyonso pe na kolemba te mpo na kozongela. Mboka na biso Congo. Changement na yango ekoya na maloba te. Changement na yango ekoya te mpo na ba influence. Kingani azalaka boye asalaka na politiki boye yende moto alengisaka Mobutu yende moto abanda akotisaka demokrasi yende moto alobolaka biso kobanga te. Wana makambo tolobaka ezali ba théorie. Mais problème ezali nini? Problème ezali peuple congolais lelo azali nde na besoin ya pratique. Azali nde na besoin ya pratique sur le terrain po ete mboka na biso ndenge ezali wana bandeko toyoka ba discours ndenge na ndenge. Même ye moko Tshisekedi oboza kobenga Moïse ayelaka kaka biso ba discours. Mais soki omeki kotuna Tshisekedi yango bolobaka te grand leader asala nini na Congo eloko pete. Tomonaka ba opposant congolais ba opposant mosusu na ba pays étranger. Okomona ene opposant malgré azwana nukiti ya bokonzite mais asala ba œuvre opposant nande moto asala gaboy opposant nande moto asala gaboy voilà pona kolakisa ete moto alingi peuple mais Tshisekedi kolinga peuple na ekaka na maloba na kotindaka bato obokende ko marché ville morte wana nde kaka babiloko na ye nde ye aza komona ete construction ya mboka nde yango wana. Mais non bandeko tomonaka mosika lelo bato mingi bazali koloba ete biso tozali contre Tshisekedi tozali koloba mabe pona Tshisekedi bani. Non, ezali nde vérité po vérité na bozali kokoka ko supporter yango te. Ngai papa Roger ndenge naza koloba na bino nazalaka fanatique ya Tshisekedi na ndenge ya kosakana te. Ngai nazalaka membre ya UDPS na bunda meme na tango ya ba deuxième république ona tokende meme tobima meme na libanda totambola. Mais lelo on est pour comprendre que politique oyo tozalaki kolanda ya Tshisekedi ezalaka babiloko moko ya kopola ezalaka bafoge bandeko mpo mona ete Tshisekedi azali faux démocrate lelo mpenza na confirme yango aza faux démocrate mpo na nini yo so mwana démocrate nini ata azosala politique na ye ata yebi ete na kati ya terrain azokoka te azomela pema. Mais au banda kotinda ba supporter na bakende ko bebisaka misala bakende ko bebisa même ba engin ya 5 chantiers ozali ko bongisa pona mboka pona bolamu ya mboka ba bebisaka yango babomi ba vitre ba tracteur ba sili ba makambo ndenge na ndenge tala na nu Tshisekedi lelo Tshisekedi lakisi vrai face na ye bandeko nzamba za ko révéler biso ndenge bato yango bazali. Pona kolakisa nini ke bandeko tokanisaki ete yende azalaka Moïse na biso mais lelo toyoko omona ete o ndenge tolobaka ete ndeko lise faire paix soki tosali attention te tokoki kobenga ye Moïse
Satan pe soki to sali attention te na kati ya Congo to ko benge Moïse. Mais lelo ngai nazali koloba yango papa Roger nazali koloba. Ezala soki Tshisekedi akoyoka ngai nazali koloba ete titre wana ya ki démocrate nga na pesaka ye na longoli yango. Na longoli yango pe na koko ndima te kazali démocrate azali un faux démocrate, un vrai démocrate akoki ko s'apprendre te na ba bien même ya peuple. Surtout eloko wana na ko mona te Tshisekedi azali un faux démocrate. Yo kende ko tinda bana na yo na butu, bana ya bakulu na bakende baboma, banje. O ezali ko sala misala po na mboka. Mboni pona kolakisa bino pe bandeko bato wana bazalaki na besoin ya mboka ebonga te bazalaka toujours na besoin te mboka ezalaka na kati na pasi bandeko nani yango azali na esengo te ndenge lelo azali komona misala ezali kosalama na Congo ata bato oyo bazali na ebandeli oyo balobaka ete baza kolinga Joseph Kabila te lelo meme bakomi kondima bakomi koloba ete non tomoni ete en tout cas président na biso aye penza na idée ya kobongisa bato ebele bazali kondima po omona ete Tshisekedi azali un faux démocrate pe motema mabe kaka ye nde moto azali kondima misala ya 5 chantier te oyo nyonso bamisala ezali komonana boyebisa biso baérosion boni eboma bato na Congo na ntango ya deuxième république mais bolakisa biso ata érosion moko oyo Tshisekedi akende déjà réparer yango na mbongo ya parti na ye olobi ke na ye kosalisa bino ba peuple na moni bonyokwami ezali te ata nzela ya bandundu mai ndombe boyebi bato eboma ntango nyonso ba information mokolo nini Tshisekedi ata na mbongo ya parti ya IDPS alobi non Mobutu azosala eloko te biso bato ya IDPS tobimisi mbongo na biso po tobongisa au moins ke po ya mai ndombe po ete bakamine ezo baluka mingi bainformation mokolo na mokolo rien bandeko na kati ya Kinshasa Tshisekedi atika rien asala mpe eloko te mais nazali kokamwa lelo bato mosusu bazali kaka na esprit oyo Mobutu akangaka biso na nzungu bango na Tshisekedi ya koloba ete ye nde azali Moïse bandeko oyo azali kobenga Tshisekedi Moïse azali nde komi kunda azali nde komi timola libulu ya kufa na ye moko po ete Tshisekedi ndenge azali wana ye moko azali nanu koluka abima na kati na situation za komona clair te ebongo nde yoku nde okende kobenga moto abongo Moïse tango Nzambe aponaka Moïse alobi napesi yo mission mpo kende kobimisa bana ya Israel Nzambe apesaki ye pe na solution mbala moko solution yango ezalaki nini solution ezalaki ke apesaki ye baton to nzete alobi simba nzete oyo na nzete oyo nde bamakambo nyonso tu oyo ya ngai Nzambe oyo babengi neti miracle ekobanda kosalamela awa voilà pe nzete nesala bamakambo ebele bomona ntango abeta yango ya mesa banyoka na se banyoka nyoka ya Aaron na Moïse emelaki banyoka ya roi ya Pharaon pe bomonaki tango bakei ti na mer rouge bomonaki ndenge tango bakomi moyen kosala eza te Moïse atuni Nzambe ndenge nini tokosala Nzambe alobi na ye eloko nini yo simbi na maboko Moïse alobi ke nzete alobi ale salela kaka nzete oyo nga na pesi yo azwi abeti nzete mai ekabwani azalaki na solution mais ndenge nini Moïse ya bino ya bakongolais azalaka na solution te olie kutu Moïse yango apesa solution na bakongolais voilà Moïse yango akomi lisusu kokende kotinda bato mpo bakende kobebisa baage ya misala ya 5 chantier wana Moïse ya ndenge nini oyo oyo bozoloba ya bino ya bakongolais Moïse wana de Moïse ya moyibi escroc parce que Moïse akoki lisusu kobanda konyokola peuple te bandeko soki mpenza Tshisekedi azali un vrai démocrate ayebi ndenge peuple congolais anyokoma bambula na bambula bandeko na ntango ya deuxième république nazali koyebisa bino na ntango ya deuxième république tozalaki komona ndenge nini okomona banzela mpenza banzela mabulu ondire bato balambukaka na butu baza kotimola yango na banini na babire mais lelo Joseph Kabila azali kosala bandeko olie monguna kutu ya Joseph Kabila ezala bato tokoko kokanisa ete oyo mwa ntongo mosusu mpe bakulu na bakende kosala ubie bato pamba non
monguna ya misala ya mboka ekomi lisusu Tshisekedi ye moko. Ah, eloko wana nde kamwi saki ngai yango na lobi ete jamais père nga na koko benga lisusu aza démocrate. Donc toyei komona ete tango tobandaki kokanisa ye Mobutu asali bobo. Donc bango na bango kaka bazalaki kaka baje na bango bande bazali kolinga ete peuple atikala na pasi. Mais bandeko nazali koyebisa bino ya solo. Oyebi peuple congolais ata ndenge bolobaka ete ba pasteur na bino kuna na Congo basalaka eloko te ba escroc, oui. Mais boyebaka ete Nzambe pa zali zoba te amonaka ndenge peuple congolais abondelaka. Amonaka pona ndenge bolobaka ete ba peuple kuna ba na Congo basambelaka mais solution ezo eloko moko eza kosalama te bandeko ba mikosa te ata na poto wawa. Eza na ba congolais belé bazala ba souffrance bandeko. Souffrance o ba congolais belé bazala na poto bandeko. Na muto okutu tam soza na Congo ko bozo mona kaza bien mais yeza na poto azala supo makambo mingi balobaka te. Makambo mingi ba diaspora elobaka te. Eza na batu mususu na kati ya poto mais ndenga zo souffrir modèle azako kembela bandeko. Na ye moko kuto akomi ko kanisa soki na zaki na ngata na Congo. Ezali na ebele baza na kati ya souffrance yango nete ekomisi bango bakomi ba combattant. Ba misusu bakoma ete komona pasi ya poto azoyeba ndenge ya kosala tina ba facture akoma soko koti na toilette ale akomi akenda ende kolela bino boza kokanisa ete akende kosala ba besoin nzoka nde non akende kolela na kati tango boza kobima na toilette boza komona kaka mutabimi miso evimbi tango botuna yo ndeni miso evimbi bo ade miso ngo ezosala nga pasi moyete nzoka nde na kati ya toilette akende kokanisa makambo ya vie. Allez, allez, asisi allez, azui pa pangusi misongo la pangusa ngota na mouchoir non, akatika na papier toilette, a pangusi na papier toilette. Au risque même ba produit ba tire na papier toilette ezali pona na ndenga sima, ekota na misu misongo kufa libela. Bande ko ba bolingo. Na ezali ko ebisa bino ete, ndenge ezali wana, lelo mokili epesi raison na radio Zoomel 1000 tango to bozali koloba ete Tshisekedi azali na ye info démocrate pe likambo oyo ndenge atindaki bato bakende kobebisa ba agent 5 chantier bande kolekeli batutu yango na toyebisi boye Joseph Kabila tosengi na ye azala éveillé surtout na hôpital du cinquantenaire atia penza sécurité ya makasi Tshisekedi aza même capable na jalousie na motema mabe aza nango ya kotinda même ba kuluna na ye bakende batia lisusu moto kuna donc po na Tshisekedi aza kokipe lisusu te Tshisekedi akomi kosala makambo babengaka ezui donc Tshisekedi ndenge azali wana il faut kosala attention azali mbuma mabe ba aventure asalaka na Mobutu yango na lingi azongela ngo lelo me Nzambe akosukisa ye Nzambe akosukisa ye bandeko po mingi bazali ko remarquer te bandeko na ko révéler bino eloko moko ezalaki na représentant na biso moko boye akendeki mukolo oyo Tshisekedi akendeki ko déposer candidature na ye alors représentant ngo bango pe bazalaki na nini ya seni alobi ayebisi biso informe biso bibandeko eloko na kamwe na ye komona ete pero Tshisekedi azali kaka malade nana bongi bien te alobi ozomona penza ke père azosala ba action mosusu ozo remarquer kaka ke pero ndenge azali wana tango mosusu pe novembre wango nde bazoloba novembre bazoyeba te penza soki sa akozalaka na bonne santé tango mosusu bokokaka ono ndenge ezali wana bamemi ye na nini na Belgique po ete pona ba soins médicaux pona mombo makamobo donc Tshisekedi ndenge azali wana on ndenge balobaka ete batu ko ba forcer vieux forcer kaka forcer ko reverser te vieux pardon forcer kaka donc Tshisekedi ye moko ndenge azali wana oyebi kaka babiloko ngo yango bandeko na kopesa bino sko exemple ya bien o lelo Tshisekedi aza ko vivre yango mais bato mingi bazali ko linga net ko kunda yango bomoni tango Mobutu azalaki malade bomoni tango Mobutu utaki na Cap Martin tango aye na Congo Mobutu ezalaki penza moye te mais bato bazali ka pembeni bangwandi on bambaramoto na banjimbi bazobise kaka babia vie donc forcer kaka donc
tala tambola salanga makasi tambola kaka po ete er moko nde Mobutu ye moko place azalaki moyen te bandeko ezala ta discours o mokolo ayaki bapesaki na nini na ntsele oyo apesaki na nini na monga liema azalaki wana donc moyen te oyo alobaki ete balingi kopoignarde yo na mokongo azalaki wana donc moyen te asi alembaki donc Mobutu tala kaka soki otali discours wana ndenge banda opesa tala ete bakote ya zolo okomona mpenza miyoyo ya mai ebandaki kokita ye donc Mobutu azalaki moyen te ndenge moko mpe Tshisekedi problème aza nango Tshisekedi aza na problème sérieux mais bato kaka na ndenge ya bajeune na bango kaka vie forcé kaka vie koreverse te pardon soki oreverse tala kaka mais Tshisekedi ndenge ata soki aza koloba ozomona kaka ke moto oyo donc mystique mais bokondima biso ata kala makambo nayebi ke ntango naza koloba ngo bato mingi baza kondima te mais naza koyebisa bino ke Tshisekedi santé eza bien te aza malade naza koyebisa bino tata wana santé eza bien te yango ete azali kosala bamakambo mosusu mpo ayebi ete lobilobi azomona ye moleki nzela wana nyonso eyebani na yango oyo eza baverité toza koloba santé ya Tshisekedi eza nango malamu te eza nete ekomi neti ntango nani Mitterrand azalaki na pouvoir ekomi na bamoment moko bo Mitterrand azokoka su te akomi koya na baréunion komona aza na bapampers banini bamakambo yango eyaki koyebana na nsima epe ezaka meme grand polémique na kati ya France oyo bato mosusu bakomi koloba ete mais ezalaki na etat na ifale président soki aza na etat na adémissionne babiloko mwa bo mais bandeko eloko tokosenga soki Tshisekedi azali kolinga kolekisa kaka motema mabe nzambe ya kokonfondre ye mpo na minute ozoyeba te bakongole boni oyo baza kobwaka mabolongo na se mpo na kolelela nzambe na babiloko oyo bazali kosala na Kongo Tshisekedi akeba mpo ete kande na nzambe ekozala mabe soki ekiti likolo na ye ntango mosusu asenga nde nzambe pardon akende na ndenge ya malamu mpo ete ntango mosusu ezala occasion akomisa meme ata baélection yango mpe alekisa yango ntango mosusu soki kande ya nzambe ekiti likolo na ye azali kosala makambo ya cache bokomona mpe ntango mosusu na moment ya baélection bokokaka kaka Tshisekedi aza na poto traitement mais akomi candidat par défaut wana siko toloba nini po bato mingi baza kozwa makambo maseki bino boyebi teke makambo ya Kongo ndenge bato mosusu babwakaka mabolongo na se bino bokanisi nzambe aza na mawa ya bato te bato mingi lelo bakomi kokosona mboka na biso baza komona pasi oma eza te bato baza kokufa nzala bandeko ngai nakoyebisa bino eloko moko po bato mingi lelo bazali kolinga kodistraire biso na bamasolo ya lokuta bandeko boyebi ke bino bato oyo lelo eza na bakonzi mosusu baza ti lelo oyo lelo baza kolakisa bato kaya na Kongo mboka na biso boyebi ke bino nde mutu bobomi peuple na ndenge ya kosakana te bandeko nakoyebisa bino eloko moko boyebi ntango bakonzi ya mboka Mobutu bangwanda na banjimbi bango nyonso basalaka mwa kliki moko boye babimisi mwa peti na bango moko boye na kombo ya bindo bazwi mbongo ya banque d'Isaïe mwa parti ya mbongo ya banque d'Isaïe bapesi ye na système ya jeke na bindo yo ndenge ozali wana sala boye soki moto ye apesi mbongo après 3 mois ozongiseli ye bénéfice na baintérêt likolo banini bindo aye abimi na ebandeli bafuti mwa bato mpo na koatire bato oyo mosusu bazalaki na kati ya l'époque Zaïre ntango bazaïrois mosusu à l'époque baye komona ndenge na ebandeli bindo ya futi mpo ete ezalaki nango kliki ya banani bangwandi wana oyo bajeune na bango basi bayebukanaki na Saddam Hussein bango nyonso bazalaki na kati Mobutu mpe ayebaki je yango après ntango baye komona bato bapesi bambongo ale baye kobloke siko situation yango bandeko ekomaki bato mosusu baza kolamuka ba 4 heures kokende na bastade du 20 mai mpo na kozela bambongo na bango oyo baintere
bamela bato bambongo banini eloko nini basalaki basali je moko bo balobi nini bazwi bindo batie na prison makala me bandeko babolingo ekomaki na moma moko boye bindo kaka bindo Général Njimbi kako Njimbi azwa bindo akei ko placer na résidence moko surveillée bien placé na kuna na monga lema makambu to azanango bato bayebi ke bindo azana prison oh ke bindo ba placer place moko protégé alors yo siko yo na ni yo okende ko kota ou bien na nini na kanchachi pour que nous yeba ke o bindo azana liberté bani bato baza ko yeba ka bindo azana prison nzoka nde ba mascarade. Alors bomoni bino moko kanga nde bobonde ko boma peuple o lelo bokomi ko loba eta biso to lingi bino lelo pe ngwanda ko mona azwi mbanga na fungoli lokola chacal peuple na biso to lingi yo mingi to lingi to pesa bino ngwanda yo lobe pesa biso solution mais bozali ko sangana mingi bozali ko mona biso neti bazoba biso ba peuple congolais tozali bazoba lisusu te kaka ngwanda bino bato bozwi bo utiliser bino ke kozwa bambongo ya bato na ba pauvre femme bapesa bambongo na bango bato mosusu bateka bamapangu lelo nde bolobi ete bino nde bozali solution ya bakongolais tala botika kosakana Joseph Kabila atonga mboka na biso bakongolais na makanisio tozali yango ya malamu tokopesa mboka kokende liboso bandeko lelo bondimaki te makambo Joseph Kabila azali kosala na mboka epesi bino kipelekese po ete bopesaka ye ba 6 mois o ba inane akokoke eloko te o ndenge balobaka ete makanisi ya bato ezali ya nzambe te bomoni lelo Joseph Kabila azali koconfondre ata ndenge bozali kosala me boyebaka ete na kati ya Congo pepe azali komona misala ya kitoko oyo gouvernement ya Congo ezali kosala lelo bokomi kobanga ba élection mpona nini bokomi kobanga ba élection po bomuyebi ete na kati ya terrain boza na bino na bato ebele te yango na tolobi boye bandeko il faut boyeba yango ete bato lelo bazali kotalisa biso ke bango nde bakokende kobongisa Congo ce sont des malfaiteurs bato oyo basalaka na kati ntango ya deuxième république babandaka kozwa bambongo ya leta na bainstitution kokende kozwa bambongo sa meme koyoka ta somo te koloba ete bato bazali impayé bambula na bambula tosala boye te me baza kokende kozwa bambongo na kesi ya leta ndenge balingi lelo baye balobi ete bango nde bazali bato oyo bakopesa solution na mboka na biso bomoi nde bozali kosakana na bato lelo nzambe abimisi bino polele bobengaka Tshisekedi le vrai démocrate mais lelo Tshisekedi abimi un faux démocrate un démocrate okende kosapprendre na baagent ya misala oyo ezali kobongisa mboka ya babiloko oyo ezali kobongisa mboka place oyo nde naye komona ete bandeko Tshisekedi oyo balingi na bango Congo te moto alingi Congo atanga papa Roger soki ata nalingi Joseph Kabila te mais au moins nakolinga bisala oyo bazali kosala na Congo nakolinga kutu nabatela yango mais soko omoni moto akomi kokende kosapprendre même ti na misala ya 5 chantier c'est que zali ndoki ya bandoki yango tolobi ete bandeko bokobenga même un Lucifer Moïse na kati ya Congo wana bokanisi ete nde Moïse mais eloko te ndeko moto akosa yo te solution ya Congo ezali pa Tshisekedi te ezali pa moto moko te ndenge bazali kokosa koambuye bino ba peuple solution ya Congo ezali yo ye ngai tosangisi mayele oyo ezali na mayele apesi 1+ na ye topesani ba 1+ totie yango en pratique tokomona ete mboka kokende liboso mais soki yo otikali kaka na idée ke mboka po ebonga Tshisekedi mboka po ebonga Tshisekedi ozali kotourne au rond bozali kotourne au rond bandeko po ete ye moko kutu vie wana ye moko kutu vie Tshisekedi ndenge azali wana azana ba makambo ebele ezolekela ye mutu azoli yango nanu solution te soki azalaki mutu ya basolution akoki kozanga mbongo te po ete ekoma ta tina bakampagne na ye akomi koluka mbongo ya koluka bino bomoni ete akoki kosala ta tourne ya Congo mobimba mpona kosala campagne na ye bomoni akoki yango mpona nini mpona kolakisa ete azali moto azali na mal ingérence
parti ya IDPS ezali parti ya lelo te mais lelo bazali ko se retrouver na caisse 0-0 et comme il lisusu ba peuple bon pesa ba peuple bon salabu bande ko po mona ete ezali ba jeune na bango lokola Lumbala atumbi ye moko studio na ye asali ba jet tumbi studio na ye azui mwa ba biloko ya mike eza na valeur te atiango na kati atumbi yango botala kaka po mona ete ezali ba plena bango tango kaka esili kozika po mona kaka ezali kaka ba makambo oyo ba mesala kosala ba déclaration ba première déclaration na bango ezali nini ono congolais nyonso apesa $10 po bandeko wana elingi koloba nini donc bokomi ete soki bosali mwa badega na bino boprovoke mwa badega ale peuple congolais bokimi bapeuple congolais pesa bolingi kozwa biso neti banani Lumbala yebi bato boni oyo ya bomisa kuna na este balumbala basali bakrimi ndenge na ndenge baza na bamakila bato na maboko lelo mpe bazali koya kosala tala tolingi lisusu badistraction te na kati ya Congo tolingi badistraction te bino bato bomonisi bato pasi na kati ya Congo mboka na biso ezali kozonga nsima likolo ya bato lokola bino bokoyela bato bafrançais ya milai nzoka nde bozali bato mabe babomi yango na biso bapeuple tolobi na minute oyo no toboyi tolingi bajeune na bino te biso bapeuple na minute oyo eloko tolingi oye na makanisi ya malamu tomoni misala na yo mboka ezali kokende liboso me badiscours na bino ya lokuta ya kobimisaka bato na balabala po ete babomaka bango bino bana na bino bozwi bobombi bango boza kobimisa bapauvre innocent tala tolingi babiloko oyo te yango na tolobi boye makambo oyo ezali koleka na mboka na biso bapepe tofungolela yango miso bazali koutilize biso na ndenge ya kosakana te me ndenge ezali wana boyebaka yango ete peuple congolais pe alali pongi te tokozala mayele pe tokozala éveillé merci na bakonzi ya mboka ya Congo na ndenge bopesi discours na bino mpona koloba kotia peuple na kati na nzela koloba ete bokeba na bato bazali koutilize bino po ete tango bango bazali koloba na bino bobima bomoni bana na bango na marche rien bomoni basi na bango na marche rien baza kobimisa kaka bino bapauvre innocent tango bozali kokufa bamonanaka pete famille bango moko bakosala bacotisation ya ndenge ya pasi mpo basomba cercueil bakokende kokunda bino lokola banyama bango bazali kaka wana baza kosala makambo na bango bana na bango bazali kosalaka baaller retour ya koya na bapoto kolia kovimbisa bamatama kovimbisa bamabumu bino bazali koboma bino neti bangombe yango na tolobi ete bokeba bomengo ya Congo to resite ya Congo ezali na maboko ya Tshisekedi te oyo azali kokanisa bongo azali moto ya kokufa mbala misato soki bozali koyeba te mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge papa Roger auti koloba lelo oyo tokomi koyeba ba vrai démocrate na kati na mboka na biso parce que démocratie elingi koloba te ko utiliser bato butu na ba milangi ya etondi na ba essence pe ko tia yango na ba biloko na kati pona kokende ko tumba ba bien ya bato mosusu pe ndenge ezali wana bandeko bato ya IDPS bakanisaki ete biso bakongole tozali bazoba tokoki kotikala kaka na kati na kibolole oyo tozalaki na yango na ntango ya deuxième république baskei bandeko oyebi eloko nini etindaki ete bato ya IDPS batourne bacomédie nyonso tu bascénario nyonso tu euti koleka parce que ntango bauti na Tshisekedi après avoir proposé candidature na ye Tshisekedi azali kozonga basali mbeba na kote ya bureau ya PPRD tango bazongi bavandi ya wiklo na masolo na bango balobi ete tosali mbeba tokosala nini baye kosala réunion moko ya dardar bayokani ndenge nini bakotumba siège ya IDPS pe bakoti en communication mbala moko na Monsieur Lumbala oyo boyebi ete ye pe lisusu moyibi mosusu oyo asala ba massacre na ki rebellion na ye
lelo ayeko neti kolakisa bato ete yende moto ya malonga nzoka nda azali koyeba te ete ye mpe azali lisusu sanguinaire mosusu aboma bapeuple congolais azali na makila ya bapeuple na maboko ye mpe lisusu baye kokotisa ye na je ale eloko nini lumbala ye kosala akamati babiloko na ye ya valeur ayebiki ezali mpenza na valeur alongoli yango akei ya bombi atiki kaka oyo amonaki ete ezali ntina te mpe mutuka moko ezalaki wana oyo bayebi ete mutuka oyo esekomaki nango mwa kimbambala balobi bon wana ezala wana tokotia yango mpe moto bandeko yango na bomonaki ete tolakisaki bino batrace meme ya esika moto ebandelaki na oyo ebandaki na studio ya Monsieur Lumbala bandeko moto wana basalaki erreur bango moko bakei nanu bapelisi pine na balabala tango bapelisi pine wana ezwi moto bakamati bazwi yango sikoyo bakeni kokotisa yango sikoyo na kati na ndako esika oyo basi babongisaki babiloko mpo bayebeki ete yango nde kotumba biloko wana nyonso me basali erreur bakamati batiki batrace boyebi soki botumbi pine batrace ndenge etikalaka batiki yango sikoyo bayebi ete batrace wana yango nde ezalaki révélation monene bandeko tala tovandi ya na bapotoko totala mpe bafilme ya bacriminologie meme bareportage toyebi bamakambo ebele tomona makambo ebele bandeko yango na tobande koloba ete ntango totalaka bamakambo mosusu elekakawa na poto tolobaka ete donc na baafrike wana tozalaka mpenza bato moko mayele na biso esukaka mokuse okomona likambo boye bokokomema yango boye bino bozolukela yango solution kote mosusu bandeko kaka ndenge nayebisi bino Monsieur Lumbala ye moko moto atiaki moto na ye bandeko ntango mosusu bato mosusu bakondima te me nakolakisa bino lisusu mwa extrait kaka botala extrait wana nakolakisa bino extrait oyo ebandeli ya filme ndenge nini bokomona batrace ya moto oyo babandaki yango a partir ya balabala batumbi pine na butu na balabala tango pine ezwi moto mpenza bien bakamati bazwi sikoyo parti ya pine ezalaki na moto bake bakotisi yango na ndaku ezikisa nini me basali erreur babosani koboma batrace ya balabala me bayebaki teke bato ya mayele mpe bazali oyo bakoki kotimbela bango me baje oyo bazali kosala ekosimba te Tshisekedi akomi na suka bandeko babiloko boye ntango mosusu ko ase amonika akomi na ye pembeni alingi ete adodoka na ye adaye na ye akomi koluka sikoyo nani yango oyo akoluka bien asala ye mwa likambo moko boye ntango akomi kufela na ye mutu wana sikoyo atikala na problème me tosengi mpe na bato PPRD bozala mayele soki alingi kokufa na ye abikufela na ye na ndenge na ye moko toboyo mutu moko baluka raison mutu moko PPRD mutu akedeki asimbaki Tshisekedi sikoyo Tshisekedi azopema lisusu bien te toboyi botika ye soki akozala na problème wana ezwa ye ndenge Mobutu akende na maladi na ye tina ndenge ya bakunda ye esuka ndenge nalobi na ndenge ya mabeteme nalobi ete naza koyebisa na bato ya PPRD moto azala kutu na ide te oyo tokokende mpe ya président ya UDPS mpo tokota tosala boye te botika bosala yango te problème ezali ete soki ye moko amoni ete ntango mosusu azali koyoka deja solo ya liwa amikufela ye moko ezala teke yo mpo baluka raison oyo basimbaki ye boye mpo babiloko mosusu bandeko bokoyeba te mokili ekomona makambo ebele moto mosusu akomona ete ase amoni ete akomi na ye na suka azoluka kaka moto aboya kaka asimba ye ta na mwa lipeka obi na mwa luketu mpo ete akwea kaka kufa libela mutu wana tikala na libakala bokeba makambo ekomi ebele bokondima te mpo ete ndenge ezali wana bandeko tozali koyebisa bino tokoyokisa président na biso Joseph Kabila soni te mpe tokotelemisa bendele tokolakisa ete biso bapeuple congolais na kati ya Congo tolingi ye mpo na makambo kitoko oyo azali kosalela biso bomata bokita eloko eza te me bandeko ba bolingo na banzi ete
ndenge bino moko bomoni na babilili ndenge toutaki koyokisa bino kotalisa bino ndenge ni bakonzi ya mboka basili kopesa mibeko bokeba tout se laisser faire te PPRD ezali parti oyo ya baintellectuel ya bato mayele lelo oyo bato oyo tokanisaki bato mayele bino moko bomoni ete bakoma na bango nde bakuluna. Papa Botamba tiela biso nanu babilili mwa extrait botala ndenge nini epai ya Monsieur Lumbala esika balobi ete bakendeki batiaki moto mais pona koyeba ete tango bango moko bato ya Monsieur Lumbala bazali koprepare kuna bango bazwi nanu bapelisi pine na balabala pine na tango ezwi moto bake balongoli yango babosani koboma batrans mpe etiki batrans bilembo. Bandeko makambo oyo ezali minene me toza koyebisa bino bango moko nde bakomela yombo ba image s'il vous plaît Papa Botamba. Bandeko babolingo bino moko bouti komona pe bomoni ete wana ezali vraie vérité oyo nyonso tu bazali kokosa bino no batongo tango bayeki ale bafungoli porte bakei batie moto mbala moko me botala tango bango balobi batie moto na kati mbala moko ndenge balobaki motongo batongo baye babeti bale moto akei kofungola bakoti baforce bandeko baiswaro nyonso bamonte yango kaka me botala erreur basali tala botala moto yango place bato yango babandaki yango donc loba ete bango moko bato ya Lumbala babandi nanu kopelisa pine na balabala après pine na tango epeli balongoli yango siko bake koboka yango na kati pe etiki batrace pona kolakisa bino bandeko bajeo nyonso tu bazali kosala ekosimba te baje na bango bazali koprepare na bato bazali na poto bazali kobenga bosala boye mais bino bozali bato bozali tina te bino bozali kokanisa ete bato bavandi na poto oyo bazali koraisonner kutu tina te bakombata bino bokanisi bango nde bakopesa bino basolution mpona koloba ete toyokaka bango mpo ete biso tosalaka boye mais bakobanda komema bino kaka na bambeba po ete bango moko kutu na poto awa ndenge bavandi ya baproblème esi elekeli bango bakoka kozula yango solution te bandeko. Yozomona komona kombata mosusu bandeko atelemi liboso ya kamera za koloba bandeko apakoli produit elongi nyonso to ezike community poso ya musuni ya mungusu ya mwindu soki bayiti yango bandeko pe aza koloba aza koyoka soni te na kati ya bato aza koloba wana nde mpe bolobi ete moto ya solo ye wana yango na tolobi ete bandeko ndenge ezali wana biso tozali mayele bango bakanisi baleki biso mayele me bayebi te oyo pe biso tozali kotalela bango na ndenge ya mosika bango bazali na se me baza koyeba teke biso tozali likolo ya ngomba tozali kotala baposition na bango oyo pe akoloba ete ba ex-phase tokokende kokota o quelque part boye baga ete 9 coins ya Congo na minute ezali bien blindé salali seki okomona bomoni déjà ndenge basi bafietaki di combattant bakendeki kokotela kote ya Yema bomoni est-ce que Tshisekedi akenda ko libérer bango avandi ni na moniere na ekuna na limete sikoyo bato wana baza kokemba baza kolia mingungu na mindindi soki wapi soki pe na ekafele soki pe wapi bandeko yangana tolobi ete surtout tozali kosenga pe na Joseph Kabila atia sécurité ya makasi surtout na ba prison po ete bakombata bazali na plan moko balingi bakende kosala lisusu trouble ndenge esalami na Katanga bakende kosala trouble na prison ya Makala po ete bakimisa kutino na bato mosusu bazali kuna sécurité ya prison Makala ezala makasi po ete makambo wana bainformation wana tozali koloba plan na bango bazali kosala yango a partir ya awa pe Tshisekedi azali au courant na yango tala kaka démocrate ayebi babiloko ya boye tala kaka ndenge azali kofavoriser bamiyibi na kati ya mboka
yango na tozali kosenga na bakonzi ya Congo bofungola miso na minito ndenge tozali koloba boye bakombata bazali kosala plan oyo Tshisekedi azali au courant po ete Tshisekedi bazali na bato mosusu bazali deja na kati oyo bazali koorganize bacrime pe balingi ete bakende na prison makala basala trouble na ndenge ya butu bakosala trouble moko menace bamenace baprisonnier bakota na kati bafungola babimisa baprisonnier bakimisa kutino na bato mosusu yango tolobi ete bos ezala éveillé po ete plan na bango bazali kosala bokeba pe tosengi na bakonzi ya Congo bozwa makambo toyebisi bino liseki te po ete biso tosito infiltré bango oyo toyebisi bino ezali vérité soki topesi nouvelle oyo en public po ete ezali likambo lisusu ya kobomba te ezali likambo oyo tolobi yango il faut gouvernement bofungola matoi po ete boyeba parce que toyei koremarke ete à chaque fois biso bato ya radio Zoumel 1000 tozali kozwa information moko capital ya minene oyo ekoki kosala mabe na mboka okomona soki ntango mosusu tokomeli ata mokonzi moko kuna na Congo tozali komona réaction te alors tobandi komituna tolobi ete donc koloba ete na dernière minute bakonzi mosusu oyo bazali batraître bazali na kati oyo bazali kokosa lereisa tolingi yo mais nzoka nde bakonzi wana bainformation mosusu tozali kopesa bango bazali kovandela yango alors que bainformation ya boye ezali bainformation moko il faut ekomaka déjà epai ya mokonzi ya mboka mpo bayeba ndenge nini ya kozwa baprécaution mais tozali koregrete mingi na ndeko to moto oyo azalaka ntango nyonso topesaka ye banouvelle ya mboka na ndenge nini bacombattant bazali koprépare baplan bozali kozwa bozali kovandela yango mpe nayebi ete Joseph Kabila ayebaka yango te mais lelo tolobi yango mpo tomoni ete bozali kokosa Joseph Kabila mingi me ndeko ezala ministre soki yo ozali kokanisa ete ozali kosala bacombattant plaisir mpo na kolinga koétouffe bainformation yebaka ete ozali nde komikosa mais tokosenga ete ebongi malamu bato mpenza bazali bato na solo tolobi malamu bato na solo oyo balingi mpenza Joseph Kabila oyo bazali kuna na mboka bapesa biso adresse moko ya site internet oyo ezali mpenza na ndenge ya vrai biso tobanda soki information ekwei topesi bino kuna na Kinshasa mbala moko ekomi epai ya chef de l'État po ete toyei komona bainformation ebele tozali komona tozali kopesa esika ezali kolekela moto wana ondira azali kovandela yango totangi kombo te mais moto yango ye moko ayebi po ete makambo oyo meme ya IDPS tango IDPS alingi abana bamobulu ezalaki bamakambo deja bainformation tosi tozwaki tokomeli deja bakonzi tokomelaki bango deja bien avant tango kutu Tshisekedi azana na Afrique du Sud tokomeli bakonzi mpona koyebisa bango tala boye Tshisekedi ntango akoya bamakambo ekobanda boye po ete tosi toinfiltraki bato wana toyebaki yango mpo bamakambo lelo baza kosala na Kinshasa ebandelaki nde awa esika balobelaki bamakambo yango ezalaki na Londres wana Tshisekedi azali nano awa mais tozali kokamwa ntango Tshisekedi akomi na Afrique du Sud biso tosali bamessage totini toza kozwa réponse te eloko moko te tala lelo baresultat yango ebandi komonana mais ezali mawa mingi soki biso tozali kopesa bainformation bino bato bozali na mboka bozali kozwa yango liseki bozali kovandela wana nde bino moko bokoyeba soki bamakambo bozali kosala ezali malamu to ezali mabe bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima bango nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya Radio Zoumel 1000 merci.
bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini